on va pas vérité. Opération sauter fenêtre, opération bêta musique est bien. Opération bêta musique est bien. Toya na chat, toya na challenge bêta musique est bien, de la bonne musique. Kofi Olomide a quitté la Lissolo Violo Toyeba qui a attendu le 13. Mais tout le monde. Mais Babi a quitté. Maniké. Patapoto Babi Babi dans le bangote. Baba kuna ebi sobe manike s'occuper to fungula na porte to fungula porte ko buzoba wana buzoba surtout bien affilé lo wana buzoba star boy azobela ngana sepela ata na problème biso nde to saboto aba banto mona bien affilé ça sous succès na mboko te Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate na ozelo na mboka kimbangu so oza pena ni nkongo succès no esili na mboko bien affilé ouais soki mutu lokola yale ibrator asi fabriquer ça sala makasi boni bien affilé mutu babimisa banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film oka baba poto moni ba sex tape musu baba moi c'est pandi makolo ba filmer na kati dans la kati man na kati ke mobali agumba mi baba filmer tina litobo kuna pena place basumbela ka c'est pas normal yo ça nous critiquer nga soki totali passé bon mona ke outa na famille pauvre Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a
kaka fali azo tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement. Fara! Tunanga nini? Boko zwa fara ya solo. Wenge pusana to vanda. Na quartier latin. Fara awa. Nani aleki? Nani abetaka makasi? Nani abinisa bato? Talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa bato bonne année. Merci à vous, nos fidèles internautes de Fimbouna Fimbo News. Un grand merci à vous. De meilleurs vœux à vous aussi. Joyeux Noël. Bonne fête de Nouvel An. Bientôt déjà au Kota. Mois, il y a janvier 2022. Donc, fidèle internaute, donc c'est l'occasion. Il y a Sabino, meilleur vœu, Nabino. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Dominique Moulumbakan qui est toujours là. Merci aussi à la régie finale de Whisky Wishia, lobby qui est intelligent, pourquoi pas, à la coordination de Ken Piana Makizembe. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Coco Arafat Makizembe qui nous suit en ce net moment. Et pourquoi pas aussi à Anelka Super Play, meilleur vœu à vous depuis Allemagne. Un grand merci aussi à Bienvenue Mukungu, FBI, meilleur vœu à vous aussi. Et pourquoi pas aussi à Karine Zololo, Moté Maya Liberté, Closette, Bango Nabenga Bango, famille Nanga. Oh, vraiment, soutenir à Peggy Titan, le parallèle. John Lili Atta là aussi en chair et annonce, mais on veut à vous. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle le cadet Tekassa, la grand frère propre. Je vais bâtir qui Coco Bavarian. Je serai avec Maniké de John, Massassi calculé. Bobby Keming, Bisso Peggy Titan, le parallèle. Toya Kawana, vraiment, Maniké pour Nato Luka, te développer par rapport à Yabassige. Ponako. Kobo sanate to ana moi page noire moro boye bande ko na biso ya Brazzaville parce que masalanga o akufi kasula zape 50-50 biso de banda benga Christian na Kinshasa o auti ko tika biso na Nouvel Horizon extra musique banda ki na roga et puis ba ko kende basali bord na bango nzembo na mama mapasa eza en ligne parce que ba keyi mais atiki album Vision il y a extra musique à Nouvel Horizon. Donc, napesima courage na bango mes sincères mes condoléances na ba congolais tout ya Brazzaville, Brazzaville na ba mourir à bonne musique ainsi que na famille naie biologique ainsi que na famille naie musicale aux Ali Horizon Nouvel Horizon et extra musique. Donc merci aussi na roga pour na information. Je suis avec Maniké de John tous années na kati ya plateau. Donc Christian Kassoul, biso le benga ke Christian na Kinshasa, bino bopesa comme soki Chadri qui soki Shakir non comme on a Christian Kassumbale ça, paix à son âme. Bonjour Maniké de John. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Ma meilleure vœu d'abord parce que obi ke to banda ki année on a eu en bonté, to komi na suka, ba fidèle internaute nyoso balingara Maniké de John ope ba s'abonner na Tokos na chaîne na yo pe na Fimbu to ko banda bo nte parce que mikolo to chomo ne loko moko ba mo benga yo
maman lycée maman azopesa conseil magemba nikasala ba délire mais tomoni vidéo moko bozo circuler ozoloba ke vaut même manquer l'argent vaut que quelqu'un te donne l'argent et si ce qui après ce loko gratuitement nabi que yo bien donc comme conseil et panzani poto mobimo ba panzango d'abord ba meilleur vœu na ba fidèle internet bazola na maniki déjà. Avant de commencer, je vais dire merci à mon Dieu. Avant en janvier, comme si nous en décembre, Omega, on n'est pas encore arrivé le 1er 2022, mais nous, les enfants de Dieu, on chante la victoire avant la guerre, comme David a chanté la victoire avant la guerre. Il chantait toujours la victoire avant la guerre. Il disait toujours, aujourd'hui, je vais combattre les Philistins. Alors nous aussi, les enfants de Dieu, on chante la victoire, donc, comme en 2022. Je salue mon pasteur Alphonse Kaenga. Meilleur vœu à mon pasteur et à toute sa famille. Meilleur vœu à Goretti Louvrezo Mami. Meilleur vœu à Bita Morena, la reine de Brésil, la reine Njinga. Moi, je suis Abima Miss en 2017 à représentant moi aussi à Moindo. Parce que tu as une culture africaine et zonga. Si. Culture africaine et zonga. S'il te plaît, bébé, donne-moi le téléphone, je vais faire voir quelque chose. Donne-moi. Culture africaine et zonga. Nenge zawana. Oh, nazolo balabino. Tolingi toeba moi si Afrique azanani. Moindo ozanani. Même aux Américains, tu es un noir. Tu es un noir, il faut oye banini ozo sale sikani tozo kine mwasi azo sambwa tina niveau oyo bazo la kisa sexe ya mwasi bala kisanga ta likolo boye bazo la kisa yango na kati oka ba poto moni ba sexe tap musu ba mwasi apandi makolo ba filmer na kati dans la kati na kati ke mobali agumba mi ba filmer tina litobo kuna pena place basumbelaka c'est pas normal. On filmer. Bazo filmer, ba filmer ba tiango na internet. On comprendre. Yango livre oyo bomoni oyo eza otep. Eza dans bo tanga yango. Otep. Nazo pesa président otep, l'appel de la forêt, les cris des ancêtres. Eza en français. Otep. Dans l'appel des forêts, les cris des ancêtres. Les ancêtres va crier. Otep. Benda yango zume yango otep. Otep nenge zawana. Na librairie ya Ladi Yak. Na Ladi Yak borozwa yango. So keka Ladi Yak référence borozwa otep. Otep. Un noir. Il faut ailler ba komi batenet ba Bita Morena akena ko représenter moi si na festival bazala plus de 500 écoles mais ya bima la première miss alata Moindo alata représentant moi si ya Moindo ndenge ba reine babanda ko lata kala yango yo yoko ya na malobe belé. Mais ozo pesa moi si à moins de valeur te biso to banda ko lata boye libumu plate ma belle polele viole ya la te viole ya la yeyo a représentant na abima miss na Brésil a représentant moi si nyonso ya mwindo yango otep ndenge zana ezolobela comment le noir doivent se comporter noir nyonso zonga na source. Nous avons qu'un seul Dieu. Ba indie ba na 1000 dieux. Je ne suis pas contre vos dieux, mais biso tozara na Nzambe. Moko kaka mokeli ya likolo. Voilà. Biso tosambela Nzambe 15-20 te. Ata mibale to ana ete. To aka na Nzambe moko na ba prophète nyonso na mwana ya Nzambe Yesu. Na ba prophète na biso ba indo kimbangu na ba Abraham banane. Et puis ça ne montre pas que non Jésus était un blanc. Pour pouvoir biso nelo. Te pona nga Jésus comme azara noir, azanga. Nga na refeta na sambela na refeta ka image ya Jésus maniqué. Ke na sola na maniqué. Muto azene elongi lokwa maniqué. Na mona Nzambe elongi na nga na solola na papa na ngai na ba train na ye. Yango papa Tom Salobaki Nzambe akokita te. Alphonse Kaenga lobaka Nzambe nani titan. Nzambe chamwa microbo. Nzambe ezangande na zabwe na yo lobela yo. Nzambe lobaku na munoko ya na munoko ya nyama. Et bon point n'était na munoko Nzambe. Vous êtes là seulement à critiquer les gens. Abimisa jeunesse na libulu ya
ya bako abimisa Jonas na kati ya Lubumwambisi. Et puis sikoyo yo ça nous critiquer nga soki totali passé. Ba omona ke outa na famille pauvre. Bino nyonso bo critique amani ki ona kabela ki mani ki ona sela mais soto tali na kazanga kabelo et la mama longa. Oh soto tali na passé ba bandi ko relater histoire ba omona ke yo zaki na mabiata outa na famille mo ya pasi internet nde sali yo. Mais internet et salinga te j'ai été déjà maniqué. Je suis parti en Europe chez nous. J'ai étudié dans de bonnes écoles. J'ai reçu une très bonne éducation. Et puis je viens dans une famille, je suis né dans une famille qui n'est pas pauvre. Non, pour la bina kabela mutu $100 na okoka. Mais yo mutu ba kabela ngambongo, o uta na famille o e pa na bino 20 000 francs o kabela ngo mutu te. 1000 francs kuto okoka te parce que 1000 francs o somba liboke matembele ya 200 francs o sombi mamnini ya boîte à tomate ya linza za futa mbila ya 100 francs o sombi fufu ya 300 francs ça comme yo lambi o lié. Mais ngai na somba ka sombo. Il y a 300, il y a $30, na sombi mwamba, il y a $10, na sombi lituma ba tout elinga to na sombi mboma, eleli wana yo ko lia ngote. Yo il faut lia Thomson. Pour ça ça dépense beleka 10 000 francs. Oko pesa bonne na ombonga wenzete. Bino bato kontamisi na nzungu, omonaka. So tuni olia balambelo musuni lobi quiz. Ah! Quiz ya musuni. Kwisi ya musuni balambela musuni mi panzi ya musuni babenga ngono mi panzi babenga kotelette. Est-ce que makoso nga daya na ndako na makoso elamba mate makoso za biloko to leka na nzia na bar o mela mwa bière pilipili wana yo yebe sala liboke ya libongo yo yebi mbisi komo moloko yo yebi monganza yo yebi mboto o babenga mboto ya linanasi. Yebi olia ok na so ba tie place ambisi o somba ngolo moseka. Ok ngana o somba libongo to ande monti. Yeah. Jalousie, derrière chaque méchanceté il y a de la jalousie. Mokoni Gim sa posté. Mama koko moko boye ba finga na internet na yene siko bobi na zui ki s'assire na yene sebino kitoko babota manango. Est-ce que thérapie sili? Est-ce que vous avez l'onglo kwanga? Na lèvre sensuelle. Ya boyozui wapi? Ozwate? Joli mayala, est-ce que bazanango? Chimel Lopez, est-ce que bazanango? Mami, yago. Ah, les gigants à Londres, Papi Kelly à Londres. Abonnez-vous Massima Simanique de John Tokos officiel. Si na mars tozali na défi challenge ya okoksa 50 000 abonnés. Non, et puis to okokisango. Tant que yo banga na chaîne na tala mate chaîne to banyango na mars na décembre comme na 10 000 abonnés, il faut ça maniquer. Et puis na chaîne na yamba mutu te. Bino bozo koksa ba abonnés bele bo yamba ba mission nga yamba mutu na yamba ka maniquer. Na ba pasteur sikoyo ya nzambe ko ana batu na ya sala angolo neti ngape na ato macho kiti nzamba sala nzamba tala ngabo yo mbongo na ya internet eza mbongo oyo olata body osombi jean oke na bar obandi komela bière obandi koningisa ba fesse mibali bali ngomenga mbongo na nga ezobokola batu ekenisa batu ba hôpital elesaka ezo aider bato anzela déjà na kokate na fungoli sac zwa $10 oyo kendo lia na bana yango bomoi na sa succès lokwa ba musicien mukoni ba tem so na nzaba kanga no photo lekechi ovanda na Kishasa ese ba yebi yo po jaza mo na boma na kolo banete pamela shekola mukolo bacha biso 5 ba photo na biso ngai yo Cynthia Kapashi bacha so na le kabino tout na kitoko na photo wana. Arrêtez de se comparer avec moi. Moi, je ne suis pas comme vous. Je suis un elaka. Je suis un ndaka ba patenga botama na balabala. Na tambola na mukine sengo po mukiliza yanga. Ah, maman ngana. Na pesi meilleur vœu na famille na nga mobimba ba ya na nga baleki na nga na pesi binombote je dis mes meilleurs vœux à mon frère Tom Ituni, mes meilleurs vœux à Alain Kaninda. Hein, à Alain Kaninda Moudimbi. Na pesi ba meilleur vœu
ba meilleur vœu na ngai na ya Mireille Motema Junior Okito na pesa meilleur vœu na nga na ya na Clarence na ya na Serge na Zara na Credo na Junior na Michel na Roland na pesi ba mbote na bana na biso nyonso tellement j'ai une grande famille na mindele belé na ba haïtien na ba antillais na ba rwandaise na ba tribu nyonso donc famille tuni mes famille landu mabota batata bana na ngai na pesi bango ba mbote ba meilleur vœu ebele que cette année 2022 vous accorde le bonheur na pesi ba meilleur vœu na nga na babone nyonso ya fimbu na fimbu parce que c'est siko na uta et puis na zalara kaka na le parallelo na pesi na MP4 et Ken Piana félicitations madame Passy lelo facile madame en tout cas félicitations à toi. C'est la patience qui donne de bons résultats. Aujourd'hui, je suis sur le net, je n'ai pas patience. Ok, poto fini maniki, ok, Dubaï au fini maniki. Oyebi on zamba obombe la ngai, te bokoto, parce que la reine va venir. Quand la reine va venir, vous allez, yo ke poto bat beti li sote, mais ngai na oya bo yo kali solo. Mundela otuna moi si on a sala anini. Non, rien de la morona manike. Moi si on a sala anini. Hein, Lor Kabea. Na pesi ba meilleur vœu boutique Lor Kabea wana na Sinki. Na pesi mbote na ma Mireille Kenge. Na pesi mbote na Opportune Kenge, na lalu na Louvière, na pesi mbote ebele. Chez Jongatolia 70 tabana 3 kwa na pipi la 20 €. Melina Swamba. Quand tu as zoko Sabino, bota na faire la produit à Melina Swamba sans cancer. Produit à Melina. La marraine. La marraine. Botala crème à Melina na libumute botala crème à Melina botala crème à Melina yaya Melina Swamba plus 33 64 11 33 879 Melina Swamba baoko Sabino asala ka ba produit na banzete tozana richesse ya nzete ba poso nzete zo sala ba produit ya kitoko bota parallelo Melina Swamba azana ngo ya bato mwindu na ya bato pembe Melina Swamba. Oh coach, et bah produit na on est ça va tout cancer et comme ça va tout stérile. Bah mais là qui sinon bah toi comme stérile. Toi on a besoin d'humanité comme belé, bah toi couper belé na corona. Merci de John to on a sujet na biso. Manikelo bezaki anniversaire ya Fali. Tomoni photo mon na ketchup a publié qui bien yena père alali na canapé. Il a publié on a réseaux sociaux pour nous souhaiter un bon anniversaire mais créer polémique. Je sais pas pourquoi. Na été sur mon image en Fali na nana ketchup Fali alali moi ça fumé. Est-ce que ça m'a bé que moi si au hasard légitime à que nous publier joyeux anniversaire na mobile na position moi peut-être il y a fatigue. Est-ce que ça m'a bé surtout na kati ya ndako ezola que bazala palais moko. Bon. Nakoki ko filmer nde mobile na ngande noso na lingi parce que na moi sinanda. Position mabeka ya filmer za mutakala. Totolo polele alata elambate te fala la taki alati elamba photo mo siko ba esalini alati elamba na kaka kangi photo pona siko esalini kasi esalini asepesi mobali na ye e po sepesa ya binoti nga sepesa mobali na makasi asepesa ke makasi yango bo bamba ezokufa kako chola baninga ye kutu alinga mwana mukie na olinga te kako na obota na kolinga mwana aja Jonathan te. Mais soit les gars, Jonathan a 5 ans, non zoye. Non zoye. Pourtant il y a zaki bébé ngapé na zaki bébé. Comment M au cube. Nenga zawana. Ce qui est là du fiancé na ya sa mukolo. Oh zoye. Hein? C'est son choix. C'est son choix. Moi qui to côté me bozo lo bakaka. Hein? Moi qui to côté bozo lo bakaka Julia ki bazola. Hein? Julia Kibazola. Hey yaya. Alex Kaz Alexandre Kazebe na Kolwezi. Moi si azongala lokola moto Alexandre Kazebe ba obenge yaya boakaka El Kaz. Kaz. Yaya na Kolwezi moi si aleki moi si na mpifwazate yaya. Yo bete ngali solo Kabelo la reine Morena Nazali tala El Kaz. Ba Kabelo na bino chaka ya voix ba. Oh wana jazz jazz mtalobaki keso ke poto ya ozana ilamba malunga te a o rappelenga ya solo de John mwana nga kona la reine Morera nga lata nga ba Kabelo na ngeza ba 500 net $800
Si, si. Yo kosomba to kabela na bino bokena na zando batongi tongi fait maison ya laka. C'est que Jasper fola ta kabela. Eh voilà kasi moi basi moi on comprend yo so banangali yo kata rande ni yo mwasi. Po bino bondima ki pede. Leke cho ucho ndima ki pede. Bino bo ba pede bondima yango bo koma biso basi. Mingi bino te nzamba pesa bino mukongo po bino bo pesa batu botutu. Na bino fona ataka bino makasi po nzamba linga bino te. Nzamba zikisa ville mobimba po na bino. Sara koma libanga munga likolo na bino. Ondima yango bebo mesana nga bongo biso to na biso ba pede biso ba pede. Bino nde bozo bebisa mboko nzamba osilikela mboko likolo na bino. Soki mboka oyo ezosilika po bana mibali bakomisi kimbango alataka liputa aka pede te. Soki bankulu bazosilika mabanke bimaka susu na ba mwinda te makakale bimaka susu te e koma ekonda likolo na bino mabanke bimaka susu te yo na mbula na moni mabanke ebi ata est-ce que yo moni mbula beti amakelele bimi rien yo moni mbula beti andonge bimi ebi te biloko olie bimaka susu te na mwinda bangonde mal chance l'équipe dili dobi yaka nanu bangonde ya ofana nanu ya ofana nanu aw ezalaka te ti bato mona mandonge bimaka te ba nini tobenga tobenga sauterelle ebima lisu te obandaki kozwa donc ba jazz na baleke tuni basalaki ebimaka te tobandaki kolia mabanki na fufu wana nzala na fufu eza ndako oye na mwindo ozwi mabanki oke otokisi otie mungu okalingi ole oto osani oto ebongo sikoyo ekoma ekonda ndenge nini ekoma kozikisa bato masumu ofungoli biso mémoire lidebulo bana bango na Lidobi, bonjour. Toi aussi, ça on a des jeunes, on va répondre à Bango par rapport, il y a ma question. Maniquet de John, Chantal Bola entre la vie et la mort. La vidéo naïe est circulée. Oui. Chantal Bola. Chantal Bola, oh, apoto. Asani. Entre la vie et la mort. Asani. Azan a AVC. Azan a coma. Au moins que des jeunes, aux hommes, on a une déclaration, Marie-Laure, Batoutou, Bazosa, la live. Azan qui bien calaté avant. Entre la vie et la mort, un mot pour elle. En tout cas, que Dieu te garde. Je vois Rafa, toi qui guéris les maladies charnelles et spirituelles. Nabeli Mawaya Nzambe. Parce que les docteurs, c'est Dieu. Nabeli Mawaya Nzambe, Nicolas Chantal. Nzambe na Mawaya Nzambe na Ngolo. Akitisa Mawaya Nzambe, on a Sambelaka. On a Bondelaka, Akitisa Mawa. Ce qui a eu lieu Mawate, ata la part nanga Kitsila Mawa. Après cette nouvelle, Tomoni, sœur Nabiso, grâce Mbisi, Bato, ça l'opération de sang. Ma belle est Tobokaki. Un mot pour elle. En tout cas, bonne guérison. Hein? Mais on a contre elle. On a ça ma belle poigne. Et puis, on a ça ma belle. On a bien été babita morena. Bah ça c'est ma belle. Na ba nzete. Yo ba ki ba toboli. Et on a bita morena. Bah ça là il y a chirurgie oyo. Esthétique de les opérations. Les opérations et ça chirurgie esthétique oyo parce que oyo ils ont coûté cher. Ils ont oba ça na ba arbre. Ba pesa ba kisi ya ba nzete. Ba condition ma belle to ba comme ma belle. Te yi ba condition ba pesa forme. Ba pesi forme, comme si on minait était ma belle na moko ba pesi ba masser yango ba piango forme comme na comme rond. Mais bango ba kenda ba tobola, ba zui mai ba tieye na kati. Un plan. Est-ce que c'est normal? Et uti ko toboka e. Moi ce que son mai wane kocho na motema. Il on y peut ça là qui. Étal. Ba cancer, ba zo mi créer ba problème. Pona nini? Il faut que mon bali po lingwe fomo na belle nini. Si on ne sait pas ça que ma belle nini on dit millions de mindele ba di ma belle. Non. Kofi Olomide a quitté na lisolo violo to yeba qui a attendu le 13. Mais Tomoni kobetsa ma so lokuta te. Mais babi a quitté te maniqué. Bata poto ba bengi nga babi na lobango te. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP
VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka baaktivité ya ndenge na ndenge lokola basoirée baanniversaire mariage conférence pe baaktivité mosusu ekoki kosalema awa ozotuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mabolo bangote. Vidéo ça déjà. Quelque chose se cache derrière. Vidéo ça déjà, ils ont buzz. Il faut te le dire la vérité. Bénédicte ou à lobby qui est non que la justice a même malikamango tina souka. Mais awa to moni Koffi Olomide to moni même Cindy Leclerc. A tu ko fêter victoire ya Koffi Olomide. Mais maman Ali ande mta. Ça na posa ba quitter. Te so ezaki victoire ya solo avocat te za Ali. Anga pesa biso nouvelle ya solo. Oza vie na nga to se fie na lokuta te nga aloba vérité na ko confirmer information te lobe malokuta ba finganga oh na nga la sala mam na sentiment te bata poto balobi na nga imanike ba benga manike comme kate baza ko traiter dossier mais mon acquittement nanu te et a confirmé te la moment fondé na bango moko basali yango bango mo bas ça veut dire que basundoli dossier donc a gagné procès mais a koki ko gagner mais on est encore en train d'examiner les dossiers mais biso soué na biso ça ba quitter vie avant d'être tranquille nga soué na nga za ko faire azane tranquille il a beaucoup fait pour ce pays ba combattant ba lati le kolelamba avant d'anier ba ya oboma et tout quelqu'un na ye moko azala bien yango bo traiter dossier on a bien vraiment azala acquitté à voyager ndenga linga sa makamne ndenga linga voilà manike mikolo na poto slogan mo bimi opération sauter fenêtre so ngo sauter bo bakanyo to moni ba artiste belé ba sel ba vidéo ndeko bina filé pe azana Paris par rapport ya challenge on ne bazo sala sauter fenêtre ba bi ke congolais za mutu te sora jouer loko atikaka yango te c'est par rapport axe ba musicien ya Fabugazo basalaki na poto yango mikolo tokomi challenge baba ekuna ebisa pe manike soki pe to fungula na porte to fungula porte ko wana buzoba surtout bina filé loko wana buzoba bina filé c'est enfantin na eba te ka a cause atina niveau na lakisi pe na bassesse na e alakisi bassesse na ye titan le petit nango aza malade ngana sepela po azobela star boy azobela ngana sepela atana na problème biso nde tozabo to ababanto mona bina fila sa sous succès na mboko te atie contre maloba kimbangu biso nde tozabo to ababanto omoni biso na mboka na biso malobe ala toyokana kana tango muto a maladi toyokana kana tango muto azwi likambo toyokana kana matanga. Très bien. Alors ce que tu as fait là, Yaya, na ozelo na mboka kimbangu. So ozapena ni Congo, succès no sili na mboko. Bina filé. Ouais. Ce qui mutroko la yale, Ibrator, asi pa fabriquer ça la makasi. Boni bina filé. Muto ba bimisa. Pour Ibrator, azaki misia fabriquer c'est ayaki master to sa cop. Mais yé ba bimisa yé ba mema ya via azaka ne lo côté titi ya dota different chaté. La musique est matanga total là. La musique est nini? La matanga. Tout le bac à vérité. Opération sauter fenêtre, opération bêta pe musique est bien. Opération bêta musique est bien. Toya na ba chat, toya na challenge bêta musique est bien, de la bonne musique. To boy ba DJ, to boy ba bêta musique matanga, to lingi ba bêta ba ntembo bien. Opération fait de la bonne musique. Arrêtez le buzz, faites de la bonne musique. Il faut qu'on compatir na pasi. Bango bazo na système batu bafinga ka batu. Nini titacha mo micro. Mitema ya batu. Elo ngamawa. To koma kosala na mabe. Elo ya lingi yango na donc ya yebi pasi nango. Dans yo sepela ka ba mise ba kima ba leader. Est-ce que yo kokyo mema ba mise? Il fallait ya mema mise. Poni ya memite. Mouni il a osé, félicitations Fa Maestro, tu as osé. Au petit concert, au même ami, c'est pas qui m'a tu as la tête, oh tu as osé. Ndenge lelo oh bozui courage ok poto parce que what avait osé. Ce qui what a osé kate, ndebo kenda potote.
Mais bon, bétate, parce que what avait osé tina balance malgré bétate. Félicitations Gogan, to lo baba vérité. To bomba, te on na clé parce que muta oza ko kende kuna ya wata. Et à Gogan. Merci Maniké de John, je sais pas. Opération sauter na fenêtre, on a sonité que na va na hôtel baninga pour obenga, obeba ko porter au plainte. Pour benga yom to louai ba voiture ya ko izwa ba licence. Tozo sala ba enquête na sena, c'est to bimission na poisson que na va na hôtel muninga pocha muninga les bâtons dans les roues. Non yo y na déstabilisation na musique. Biso on a besoin de musique qui est liboso y na déstabilisation. On a sonité. Eh, on uta kuna na banlieue sika zele zakati na tibia. Boyoka sonite. Oh. C'est regrettable. Mais ils ont trophée ni. Il y a ça zo ba trophée. Bon yo zo trophée ni. Mundela ebioté. Chance que to zo ijonga. Maniké peut-être y a traité à Fabregas bon même sur bazon c'est là qui peut retour à ma vie parce que bandara Balobi, les bons dieux nous pardonnent. Alors biso peut te pardonner. Masumo ya sala mikon son nzamba pardonner. Pourquoi ils veulent pas le pardon? Il faut pardonner. Parce que oh, nous sommes ça qu'on a pensé na acte, na parole. Le bon Dieu nous pardonne. À chaque instant, tous nos péchés, nous avons pardonné biso. Pourquoi bango va pardonner? Bah acte, il y a bien finance ça là. Envers il faut pardonner ça parce que ça qu'on pardonner parce que nous n'avons pas traité dans la loi. À lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution. On se comprend. C'est ça. Quand ça ils m'ont pour na Fabregas. Et ça les ont salé. Les nerfs solides, na mona kofi ayoka passer ba samba kimaka. Na ebi douleur wana, na ebi ki ana pasi ya. Soki ba samba kimata de fallait abimate. Bango ba keipo ba msuba ya. O bande l'orchestre ça non papa. Ko banga noté. Oza mutali bosote. Et là qui sera grandeur ya leader. Ba mission faut ba kima yo o bande là. Papa ba c'est ko ba koko bande là té. Nouvelle génération ba seka papa ba bande là mais bango ba bande là té. Taba kaboni tilelo. C'est des jeunes qui parlent. Ma mingi, pour mon araba na mo ba uta na banlieue. Merci de John. Par rapport à l'isolo, il y a un épisode Jazz Kavulu, tout le monde qui est. Parce que ma tribune d'honneur. Pour ne pas déstabiliser Maniké à propos de parce que Maniké a qui pas vite. À la reine, à quoi répondre à Bangote, à la banane naïe. N'avez tant que vous propos à nos moni bongo n'engue bazo, sabo la mamina au bongo, et pas un moto à zana VW. Au milieu bain. Pona Maniké toko bomana pona maman qui pas envie de rendre les sabino toko bomana tina suka. Babi o ese bande la guerre. Moni bo bandi bo simi mandoki. Nataka ba komba bato bazala ke. Ngala za songi. Tangelanga bango. Ya liboso le kechu. Asala musaka na mbetu. Ya bibale Pamela Shekula. Mwana ya paka juma ikomi na nsele. Ya misatu Jazz Kavulu. Mwana mikonda pasuka bia tatani na mama na eba tinde poto na mbongo mapa. Mutayema bango na plateau nani comme ne la nani wa balok Noli Tambu. Ezalaka bien kozala libanye mais kozana ngoma beza ka mine pola loyer. Aza mine pola. En tout cas vraiment bino tout bat bozu le temps yo luka ko fanda ko sala mo association de malfaiteurs. Bozoate? Ba malfaiteur. Mais oui. Bozoate? Eh. Peda roza lo wa bino. Na laisse bino sko ki pede mo ki pede. Eh. Na laisse bino ki pede. Bino to mbenga ba pede bozanga sensation. Répondre nani Jazz na le kechu. Na répondre lituma wana tout mobimba wana bat baliangola mo seka ko pola à l'époque. Bomi benga bino ba pede. Mais pede ça mo saka na mbeto. Eh! Isala nga pasi ngata na uti ko lia ata na mina sa sona komi le roi yo nazara différent. Au moment bon na ndenge kende. Siko yo apede ti aboetin. Le kechu ana poto. Abo poto on a bi poto fin du monde. Oh, mais souvent, mais avec Manique de John International, l'œuvre essentielle, la taille mannequin. Non, Kende. Mais ce qu'on a, c'est la différence, ma casse na bango. Et bah, maintenant, tu vas faire ma tongue, ana Kinshasa. Et ça lié suba mazita, le comme tu vas laisser que singa masuba, tu vas coller la bisuba. Mouton, comme tu as âge à 15 ans, suba. Ozo zo le temps yo bita la yo moko teke na âge à 15 ans, mama kwanza na CSO nini. Bois sointe bois salité. Bois salité makasi.
O me bato bayo réclamer monsieur à lenti. Eh tenga na clair, moi monsieur nda pembelo kwa moi ça bandizemi. Merci Ludobi. Avec Dieu nous vaincrons. Merci Naba Maman Château Rouge. Merci à Jolie Attal en chair et annonce 2022. Moi et Manique de John. Nous serons à Paris. Les grands compositeurs Mouchandro. Hein, Mouchandro n'a pas essayé de belé. Bozo koko commenter mboto communauté mon abattement oye olobi biloba loba. Bon moni moi nanga. Je dis que c'est un micro c'est qui pédé. Bonjour. Ah, je vais très bien. Hein? Oh, très bien, vraiment. Et toi? Nazalaka sensible. Nalinga bolingo makasi. Boba pédé mais bosse la qui pédé. Te ya forcé te to kwa matanga. Yango eza kati na yo te mutu bayo kako kati bayo ko kitoko. Moi à l'intérieur na goût hein. Malgré tout non c'est là on te pondo caoutchouc cha mafuta belé. Surtout zélo à pondo ma desu. Keba na bino to sala musaka na mon internet. Mais toi tu n'as pas gué. You a guetté. Papa Kardashian kuta mi sa voix mais soko ti kati na goût. Bon yom to sila ku kala no kenda poto. Mutu akindo lia na foyer. E boniko. Et Jazz. Bino mo kaza boza na ndenge mo. Allez on a foyer. Tu peux pas ça micro. Otuna kiti eh. Kokende poto za lango bien mais kenda ko lia na foyer Ernest mindeba obaye yo. Tala de go tondi sa ba liste ya ba présent Ernest surtout ya kolia bilia ya ofele. Siko ba ofele pour balia nini? Ba maman veut pour balia nini bino bokenda poto misala bozuri ko keva na poto batu ba suba na bo mwana tina ba âge 15 ans. Bat ba kabola mama pa na matanga pongo love. À l'époque bata simangwele ya bo moto bango tu wana ba zekete bilo amike wana. Omoni bino tu boye banité tolo quoi internet mais c'est quoi que Jezabel on pèse la tala quoi simbaga mfukumu ya Yesu loko kitakota sa mani makola manike o simba boye po makile kata na yo mais yo soke soko vana su munalimete na paka juma batumbiango papa na biso gouverneur de la ville à Toreza faut comprendre que manika za un succès gouverneur ya papa faut comprendre l'idée gouverneur wa uti okota papa Santini Ngobila papa ba coup de chapeau. Papa sobo zonga na zata domestique na yo luko pelisa ata balimetka Ernest to tumba mati to la sabisiko ba uta te la bangungyo ba mema na Kinshasa papa limete se koufi aboken sele kuna moi je viens d'installer webi kuna izaka silence des morts ozo mobali wapi ozo mobali o ke na rosela yo peda salité mutatonda musaka bondo chanzaka badra Ernest o chanzaka badra Misa pinanga yango na biyo mwana mwasi mtondima charge aux lesbiennes. Omo misa pinanga. Oko bima sikam. Quelques minutes. Moi vraiment je déteste ce comportement. Manika salibino pelote. Pas complexé. Mais bozu bo fan délié. Mais non. Alex. Toza la paix batu. Alexandre Kazebe. Toza la paix batu. Ya osomba kabelo a combien? Ponga bita morena tindela nga ya ba $1000. Billet na yo a poto o ke osela ki pede o 750 osomba billet à vacances. Elle est ketchu. Ya on na scène o ya on na chena mutu $800. Obetana liso ya kabelo bino osomba kabelo a moins cher. OK, if nga glata fait maison, bino la ta fait à la main. Toi ndé monté. Nana tant ça na bino concurrence. To moni bando zelo kana délé. Moni Pamela Chekola. Tant bachaka photo na biso na yo na bakapache na batinyo na maki toko koleka bino yo sko mukolo après nga na internet ezara yo okendaki na ndako ya libala me bakangi yo na memi mobali na kata ndako na libala mobali a filmer okome o filmer nga dra na tolo lokola ngunza azo sekuisa mutu suka nanga. Mais déjà, il faut comprendre que ozo malmené bango awa déjà peut-être si on est ozo nyoko la baona Kinshasa et bon ozo komi Paris et là on a tout parce que maman Château Rouge ba ebisinga peki titan tala ne manika zo nyoko la bon mukola koya que n'est pas Gladys Mbala na la Lafayette na exotique boutique na Zalawana. Ba mama Château Rouge na pesi bino mbote po bango nyonso nde bazana ngande na zaboye ba mama nde balingi ngai po na zongi saka mwasi azala na normal mwasi azala bilula lula te mwasi afungola makolo pa pamba te bino bo fungoli tellement trop yango baki okango na mbeto okosala inceste na mbeto ya libala oki outi oyemba na église obi obongoli mote mozongeli sunga nga ba osala lo sentiment makasi mponga na bana
Merci beaucoup la reine. Et là, on koloba et pas Mike Lokamba. On est tamboli na bastati ce qui monte en péché gratuitement. Tous ceux pensée du jour. Tout ce qui s'achète avec de l'argent, c'est pas gratuit. Il suffit que tu mettes la conviction et la détermination. Tu l'auras. Mais ce qui se donne gratuitement, c'est trop cher. C'est l'amour, la confiance, l'amitié. C'est trop cher. Parce que ça se donne seulement gratuit. Il faut monter son volonté. Et c'est pourquoi on dit le bon Dieu, il est tellement... Parce qu'il nous donne l'amour gratuitement. Alors pour avoir ça, il faut avoir la détermination et il faut beaucoup prier. Parce que tout ce qui s'achète avec de l'argent, c'est pas cher. Tout le monde a l'élo, jolino, bazaba, stirager, batonga, bandako. Tout le monde a l'élo, batonga, pauvre, bazwambongo. Mais amitié, amour, la confiance. Yaya. Il faut pas payer son cas gratuit. Si on a une confiance gratuitement. Nenge balinganga. Nenge balinganga. Boke pote bo sala kaka ba émission na kata banda ngana osana balabala to ande monte. To ande monte. Alain Giga na Londres, Papi Kelly na Londres chez Djonga na Paris. Son excellence Koko Rafat Makizembe na Londres. Son excellence na Bango. Babi joli maya la madame na Bango. Balobi na Kolwezi Alex Alcaz. Meilleur vœu na yo ma chérie. T'as la moitié qui toque avec des lèvres sensuelles. Il y a boyozu, t'as la moitié qui toque au bout. T'as la maman Coco au canot. Maman langa et ya boyozu à pied. Il faut appeler son cas au fêlé. Il faut appeler son cas au fêlé. Il faut appeler son cas au fêlé. Bisous yam. Il faut son cas au fêlé. La bite à mon reine à la reine de Brésil. Merci beaucoup de John. Nous sommes arrivés à la fin. C'était la maniquée de John quant à moi. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à toi, Dominique Kamulumba Kankou. Merci à Karine. Nzolo le moté ma liberté Closette. Ma famille n'a nazoya na maniquée de John. Nazoya. Là de John 2022. L'éternel des armées. Adanzamba Mawa. Adaranzamba bana bitiki adaranzamba bato bafingaka bofingi pe maman na biso trop ana famille na bien mais na ebike nzamba retoucher mitema bato il faut maniquer de John 2022 asik sa guerre wana aibisi bino ka kosala émission na balabala bino vraiment ça l'émission na bandako mais moi j'ai une conviction bientôt maniquer sera avec vous. Toroya wana to succès tembe. Torotala bino ba journaliste beaucoup ma critique, vaut mieux ko communiquer ko informer. Ata ko manika moto ya na ba sujet, to débattra na ye ndalobara. Il vous a pas a sali bino guerre te, a fingi bino te l'autre côté. Boye bo fandi bandi ko finga ye. Mais non. Azape na bana. Vraiment tout se respecter. Et respect à réciproque. Pour la niveau se comporter pour que poto, biso de ba que somme ta que poto, il faut moi mentalité changer, maturité changer. Mais ça biso ba congolais toza biso na biso ko bomana ko finga na mais non. De changer un peu mentalité na biso. Et au ça là bien. Merci à vous. Merci à Joe Lili Atal en chair et annonce. Merci à celui qu'on appelle Cadet Kassala et pourquoi pas Anel Ka Super Play. Au Azola na biso ba meilleur veut pour na batu tout au ma bolinga rapegi dans le parallèle Jonathan Ngondo na pêche peu ba meilleur veut magro Kiminonga au salinga j'aime mon frère tu es mon frère c'est la famille. Merci na Anel Ka Super Play babi play azaka moko na Allemagne wana na bosanité bienvenue Mukungu Xer na biso Angèle Mousseli Magizembe au azala na biso batu tout na pesi ba meilleur veut na donc boza vraiment ébélé. Je vous dis merci. Papson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a une Ah bon? J'ai des lignes, mon conduit.
This is London. This is London City.